Bonjour, batata ba maman, ba de pense que le Congo. Ça bino Claude Mutima ne misa Baliangando, ndenge tolbaka ke Baliangando mokili mobimba. Baliangando c'est état d'esprit. Baliangando ezali représenter la Congo Flash site na biso moko, puis biso so Congo, ba site ezebele, ba site tolomba anonyme po ko boya batamtema mabende ba Congo tchaso bakal. Vous avez compris, ah, les autres, vous avez la réunion à la Mouka, décision finale à la Mouka, depuis Belgique, puis président de la République, Martin Fayoulou Madidi Azali. Merci à trop John Image TV, John Image partagé émission vraiment aux autres que vous avez la Mouka. Vous avez compris, la réunion, est-ce que le président élu Martin Fayoulou Madidi, président de la République démocratique du Congo, à la Belgique, kuna baza kusala réunion kafu pour préparer soulèvement populaire bande konangai tout ça makamsumi balemi sa toate tout ça ban analyse belé tout ça toujours na souci à soulèvement populaire tout ça ko benga bino surtout Dosta TV Mama Océan partout bozali boza ko bondela mboka impenge bino tout boza ko bondela mboka tout ça mon minute tout la sensibilisation la soulèvement populaire parce que tout ça soulèvement populaire te boza ko mona bino moko ba mwembe ba taliban tout pays politique quand même na groupe na baza ko le kana système ya ko toucher constitution o ba tu baza comprendre te politique na be article la roi to article la empereur to article la prince na kati ya mboka Congo oyo akomi na mboka na biso kana na 97. Alors ça fait très longtemps tout ça pasteur Joël Condé émission monnaie na kafu bon on a site tout ça pasteur Joël ça fait très longtemps les autres pasteur Joël Condé to éviter pasteur Joël Condé système ba Moïse ba ko za passeport. Comment on va passeport, qui Moïse Katumba sur passeport, qui Francis Kalomba sur passeport, qui Jojo Mba sur passeport, Blaise, Blaise Kobeng en tête aux émissions, qui Bishop Kakolota sur passeport, parce que tout le monde a sur passeport. Là, tout le passé, je reconnais Moussé Nantam. Bonjour, pasteur. Bonjour, Balanando. Bonjour, bonsoir, Bandabisson. Pasteur, vous sur passeport déjà? Te bao bazaki na wote bazu à passeport, bato bazaki na passeport na bango bazala passeport. Donc Moïse Kalomba pas de passeport, hein? Bon, il y a le bien zaki na ngote ngana éviter soit zaki na obezaki na ngote on les a vie privée na éviter. Mais comment passeport concerne bien terrain? Non, c'est pas quelque chose de grave, ça demande normale. Nous sommes dans le droit aux passeport. Ouais. So aux congolais, aucun ambassade ou ça les formalités. Aux passeport na yo, ils allaient au Mogote que non. Tu comment Kalombo? Non, bah aux onga. Moïse a osonga siko te bato. Moïse a osonga siko te parce que je connais ces gens absolument mais tu parler en bilan, il y a Félix 15% pendant 3 mois. Donc à peu près 100 jours déjà hein. Oui, c'est la bilan à la mouque puis le président de la République Martin Fayoulou a osonga Kinshasa. Non mais le problème est simple Baliangando c'est que les gens peuvent retenir que le bilan de Chilombo, il y a 3 mois, ils ont continuité à Kabila parce que jusqu'à présent, à l'autre moment, le ministre à Kabila, à Zosala. N'a pas gardé quoi à Kabila? N'a pas gardé Kabila, à Zosala, la réunion n'a pas Kabila, bloc autant Zosala, les Zosala, n'a pas Kabiliste. Donc, qui montre réellement que non, Félix Tshisekedi, dans un logo, mon côté, et puis, il y a un appel qui programme à 100 jours. Bozo à 100 jours, il y a le baki, le baki à 100 jours, Boken na terrain, Boken de là, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Chilombo n'a rien, absolument rien fait de concret na kati ya Congo. Abimi na Libanda, batutu bamoni asali na tourisme na Libanda, preuve na azongi na Congo, l'ambassadeur américain après avoir comme ça la constant, il y a chèque il y a régime na ye, alobi que non les investisseurs américains ba koyate. Donc c'est un message clair et net pour nous définir ba Congolais ba que non Chilombo azasusuna soka bochaki mutema que non européens, les Américains vont soutenir rien dans le régime, les Batouana vont soutenir rien. Mais à quel risque la Chine? Non, mais la risque, à Balousi de Congo, il y a aucun des non, parce que à sentir que, appel aux Américains, les Américains, si les Américains, que tu as parce que le système a Kabila Koufa, pour revoir le marché chinois, le chinois, mais il y a tout le monde qui est même système, même continuité. Et l'ambassadeur Batali Constant, Batali l'élection de Salami na Congo, Moni na Kabila Zoa visiter Pamba. Il n'y a rien à espérer à cet individu. Chilombo fait le jeu, il sait qu'il fait, il vole l'argent de l'État inutilement. Il y a un rôle américain, lui c'est lié au Congo, à aucun de Russie, à aucun de Turquie, et puis à aucun de Chine. Le rôle est avion. Et ça a le rôle à Mouto Bandé, l'autre, d'autres fois, ça a le avion, la jet.
lokola batikeli jet yango azo ke ça tourisme na ye akotambola tambola na ye et donc ezate même Russie wana azo kende eza formalité pour Russie nde baza na coopération na Kabila donc lokola ba chef de l'état bazo boya koyamba ye peut-être na lobby ça on n'a pas encore de précision peut-être akokuta na Vladimir Poutine pour na bataliba ba sepela que non akuta ina président vous comprenez tant ko ya pe Turquie peut-être akokuta pe na président ya Turquie beaucoup na za ngo système mususu bataliba ba ko beta maboko bomondi akuta ina président bonde ko tama kelele ba yambie menga na yo tant que le pe Chine na Chine po mona président Chine wana za pasi mais ba ko kuta nsena bato ba ko sala mo ba ono to ko signer ba contrat ba nini tout donc azali na même système au Kabila tika ki na Congo même système Chilombo azo continuer donc bato tout baza ko espérer que Chilombo va changer quelque chose tout ça na binoa ce que za ko yibate Chilombo azo sa elo mo na Congo donc moi bien dans ça l'autre parlons un peu de retour la président de la République Martin Fayulu. Non, Martin Fayulu azo zonga na le 28 donc nous demandons aux Congolais d'être surnombrés na kati ya aéroport njili po mafa kolongwa aéroport tina na terrestre intéresse akotambola makolo donc bakinoa boza lebele boza eloko opedre te ozomona déjà to récit première nini ezake bango balinga bacha retour ya Lutumba le 28 mais bamoni pression de kitro ba retirer kozonga Lutumba le 28 qui veut dire que on est déjà de vainqueur donc le 28 peuple tout ya Kinshasa bobima ebele boza na babalabala boyamba Martin Fayulu à partir aéroport tina terrestre intéresse Félix Okobeta Masasi parce que beti Masasi yé pas continuer ba crime ya Kabila là ça ba crime déjà ba crime ba est kuna déjà sous la gouvernement donc nous surtout Zolanda donc Masasi Okobeta te na Kinshasa donc ba kino bazale belé ba accompagner le président ba piller ba la corté mon ba piller te mais ba piller populaire populaire non ba ça pourquoi ce qui soulèvement populaire et au salama et salama mais pillage populaire 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 non tolingi pillage non tolingi pillage parce que pillage ça aux hommes ça mboka sima même c'est déjà sima non mais nous devons conserver le peu que nous avons détruire les alara rapide mais au consul les alara même si tous conseil bango kopunza populaire non ba kundele populaire ba la prêt pour l'article 64 mais peuple congolais la discipline bosala yango et to préparer sur le au message passer bien té non comment passer au bigito non message comment ça non pillage soulèvement populaire lui ko baté boke piller non té balanga do basala soulèvement populaire ba piller ba oyo eza ya kotonga maté boke ndoko zwa yango ata bozu yango e sisa banzana na binoté au compte les mais toi qui sont mwembe morbo Mende Junior bingaka Eliezer Mende Junior adebi ba jouer ba ke kolia yo ndako na amemi ba kongola ba poison na ndako na depuis ka komola ba kongola biloko bon ngai ba biloko ba individu na ninga ko tango mingi te parce que oyebi ke batu misusu ndenge bango bazala ki ndenge ba komi donc je n'aime pas trop entrer dans les choses là mais batu su ba si batu tu ba ndeko ko mona te ba moni miso bango fongwami ba comprendre qui était qui et qui faisait quoi donc batu tu ba se rendre compte lelo que non muto soka avandeko ko bunda bitumba ezala ki pona intérêt donc le gros intérêt na eko ki sami lelo yango bomoni maloba na échanger le gros la Beliezer baza belé le gros la Beliezer ba te belé bande ko loba na biso awa makama makele ba bango tout wana ba Délice Sanga ba Jacques Vemba mibi wana tout ba voleur contre donc mais ba ensemble ba Moïse Katumbi mais ensemble Moïse Katumbi eza composé na ba mibi ezali composé na ba mibi yango toujours ko senga ti lelo ke Katumbi a créé parti na parce que ba wana tout jamais ba ye pe ba ko kokota na idéologie na bango baza ba mbisi o elandaka mai bisike zo chola ils étaient venus là juste pour voler et puis voir si Katumbi a comme président pour que bango ba profiter na kimoyibi o ba mesana na bango donc réellement au Congo à l'heure actuelle nous n'avons pas la classe politique parce que cette classe politique est pourrie complètement pourrie il faut qu'on renouvelle encore pour mutuloko na kabundu na ebite so papa so baso betela pe kabundu maboko bato bazana IDPS baso betela kabundu maboko vous pouvez croire que de son vivant Tshisekedi peut accepter que secrétaire général naé a revenir na réunion ba ta fait c'est pour mais Mende pas ça IDPS non Mende n'était plus avec papa Tshisekedi il est parti azongi so azongi peut-être azongi pona Chilombo po Chilombo ninga zawana ayene ko yiba azani na bilate mais Tshisekedi akondi mabilo bindima di maté donc Félix ayende ko bebisa mboka
akena ye bakisangani ko inaugurer ba point à 30 mètres 15 mètres parce que azane na vision te azane na eloko ko sala te ya Congo yango zomona ya tambola na yini mais ba pasteur je ko de bino ba la muka bosa aîné bosa jaloux bosa tribal pasteur je non le vrai tribal le vrai tribal le vrai aîné c'est Félix Tshilombo parce que soki bandi ko ba tribalisme liboso ezana IDPS et puis eza mutaliboso ya makasi ya tribaliste eza Félix. Parce que tout entourage à Félix Tshisekedi de Romon école monsieur ezalate ezoko ko pénétrer mais ça qui salve mana kata Washington mais quand salve mubimba on est tondaki na bata Kasai tolo baka makambo na vérité za tribalisme te zo ba vérité soko ze école musoko tout na Félix question te na salle wana Martin Fayulu ko tumta autoriser ki ke ba mususu na cousine voilà Martin Fayulu a autorisé pour la sekeno na kati voilà pour la sekena Congo to na tribalisme te il y a sa président élu mais na kati ya réunion ya Félix soko ze école mususu ko to ko ça problème pour tout le même question ça problème ba ko beta yo ba ko finga yo même na kati on a pas bango benji les nango facile mais oui ba donc c'est-à-dire vrai tribal à liboso c'est Félix pour entourage na ye école mususu ezate de deux Félix Nengazawana azali ngana zo mutuna bato bazo benga ke Félix aza vrai Kassayen Félix nazo mutuna des angolais 50% angolais voilà peut-être yango na zomona parce que il a trahi son frère à lui JB pour JB aza muluba biso ba Congo biso ba congolais to ba en général ba congolais na ndenge to koleli to yebi ke soki mutu wana ngana to ça master ou bien azan attaque to ça master azaki moi ça l'ami de mon ami bien azaki moi ça petit nangai mais petit moko boy na quartier so gana sina yebi ke petit wana na ndenge na yebelié tipo wana za moi sina momi wana za momi na ye nako soko yo nye nako biso ke non ngana yo moni moi si wana azaki moi ça petit nanga toko ça bisika moto po petit wana akasa keneti ngam na tinde ko linga moi sina ye ozo kompana ata basi basila na bango master tika petit wana tika fi wana ozo mona mais Tshilombo a préféré ko zo muto détruire foyer ya ndeko na ye Kassaye azoko tambola na ye kamere na amida moi sina ye na pembeni non, l'homme qui a détruit le foyer de JB c'est Kamere. Alors, Moutoumou Baoutine Soyouapi a détruit le foyer à Congolais, Congolais, surtout les talibans, le roi Balingui dans Ngombongo, Bazo Bete le Ngoma Boko. Mais Tshilombo, par exemple, la politique vie privée à la raté. La politique vie privée, on s'engage dans la vie politique, vie privée exacte. Ça, ce sont des langages congolais. Ceux qui l'ont découvert, vous avez les droits de l'interpeller aux États-Unis. Quand le président de la République a troupe alingaka nommé Batouan. Batouan a batimbeli que Abimagana Mwasi Mwa kala kutu sera zalaki na high school. Bazo benga ba on assiste. Bon, si comme au Congo vie privée, il n'y a pas de vie privée en politique. Si on lit vie privée là, yoko ta politique. Si tu rentres dans le chemin politique, on te suit ce que tu fais et ce que même tu as fait dans le passé. Ndenge toyebi vie à Félix Yakala, c'était un tchécouliste na Belgique. À Salaba Chek na Belgique, aussi master na Sami Badibanga, à Salaba Chek na Belgique. Azuma ça général Kofa. Aussi Vidi Chimanga, Oyo Albaki le vide na France 24, à Salaba Chek na Belgique. Donc bangona tout bazaba donc c'est dire les alliés complot moko ya miyibi ozuna caméra yako bakisama na kati mais le Congo est détruit donc bato bazako espérer que ono Tshilombo va changer quelque chose bo pesa nga ibila na il y a 100 jours qu'est-ce que Félix a réalisé Atongi banzela nzela ni natongi nzela ni abami mabulu boye bisangai abami de mabulu atongi nzela te à part quand abake ko chambora ya papa na ye wana fu batonga 10 millions de dollars makamba ya mbongo wana c'est du vol azubongo wana mais za mbongo ya deal basinyengi na Kabila ti Kabila ibisa ki soko ndimi okomba ndenga na kochela yo na kotiko otonga papa na yo. Parce que ceux qui ont président, ils ne pouvaient pas accepter que 10 millions de dollars et la caisse allait être ton mausolée. Mais le col a signé qui dit là, comme tu as accepté le deal, 10 millions comme il va pas ton mausolée. Et c'est du vol. Mais parce que je connais pas le bon, papa Tshisekedi Azana na image de Moussoussou. Image na yango na mwana. Non, Félix Azana 15%. Félix Azana 100. Comment na ye ya bien. Na lo barango bakanga bien. Comment na ye bien ezali Félix Antoine Tshilombo. Yende mutu a falsifié mais ça faut usage de faux. Mais yangwana suko soka za bamboko à l'état fuba kangaye, il a falsifié les documents pour ajouter le nom Tshisekedi.
Soko ke na ba document na Belgique, tia ya Belgique, même l'élection les cas en 2011, il s'est présenté au nom de Félix Antoine Tshilombo. Hier aye ko bakisa Tshisekedi tant papa Koufi, abakisi ko. Donc pas na boko na Koufi. Voilà, abakisi Tshisekedi pona ba abima vrai. Abima vrai. C'était nini. Kutu nazo kama tisiko pourquoi Belgique ils ont fait l'enquête était pona ba faux diplôme. Donc parce que j'ai côté le soulèvement populaire car donc non, mais se préparer au non mais kopunza populaire yo lingité et ngundele populaire yo lingité pas que ndeka malembe bosuru ba bango ba tika bango ngona te bataliba bazali taba ba kimisi mama océan bataliba na ba ande baza ko ba océan baza ko ba dosa de TV tout ça ba mutu wa ko bangisa mutu na lito azato moi bataliba balingai ba sekoué bato na diaspora tango Tshilombo banomaki N batusko ba comprendre que non bazolo ba vérité za kutu NT donc pour vrai N za boso Tshilombo po ngana yisa nazo yisa bali ngando bandeko ya Kasai esi na bisaki bango parce que biso lobi nzambe soka sungi to kiti Congo to banda politique ngana ko tia libaya na Kasai na koma gouverneur na Kasai ozomona parce que soko tali ba gouverneur tout ba leki na Kasai ba vrai Kasayen boye bisanga qui a construit Kasai. Soko zuba Kasai o ba komi ba ministre ti ba komi ba premier ministre nani atongi eta école primaire ya Pamba na Kasai. Mais nga sikoyo loko naza mu Congo soki na keiba élire na Kasai na komi gouverneur je vous assure boko mona Kasai ko développer ko changer peut ko tonga yango parce que na rien esprit que non parce que ce sont des Kassaïens na rien esprit étant que Congolais qui veulent que province wane mata province wane tomama. Dites-moi Tshilombo qui est vrai Kassaïen ayebi ke mutaboma comme on a c'est Kabila et Bochab. Ayambi Bochab, dans les grands Kassai. Annulé, qu'est-ce qu'il y a Bochab, Oyo, et Sengele qui va l'andelaye, Bakangaye. Bando Konabiso, tout va couper dans Kassai, Wana, Bakela Wango perte. Qui est l'ennemi de qui? C'est Félix qui est l'ennemi des Kassaïens, qui n'aime pas les Kassaïens. Bruno Tshibala n'aime pas les Kassaïens. Bah, oh, tout Wana Bazana Balingi. Basami Bali Bango. Bango, au moins, il sait qu'il faut. Au moins, il faut que Bando Kassai, Bazana. Système à bolingo moko boyeke no soki ba yoki kake ndeko na komo na Tshibala ndeko na komo na Chitunga voilà wana ndeko nanga wana ndeko dan ndenge ni donc funa soutenir ato sala mabe ndenge ni funa soutenir parce que na yoki kaka kombo wana ya kasa ya o comprendre mais or que siko ba politicien tant bazo kota na fonction bazo yimba na bango bazo lia na bango pona bango na ba famille na bango bazo sala lia pour la population ya Kasai yango na lobi ke bando kwa Kasai bolongo la sentiment soki lelo élection zo na Congo bo voter un Mukongo un Mungala un Mushwali gouverneur na Kasai le kola mobutu banda ko ça va permutation vous allez voir comment le Kasai va se développer soyez votre confiance parce que yaza Kasai ngana voter ka Kasai le Kasai va tourner en rond regardez le Kasai regardez ce que Matata Ponyo a fait au Kindu babino Tshibala bazula opportunité te lié wana toyoki kasomine banda kuna na Afrique du Sud na Londres na France. Mais pourquoi il n'a pas fait ça au Kasai? Pourquoi il n'a même pas une école primaire à Pamba? Il y a une Kasai, rien du tout. Ce sont des bateaux balingi bakasayete. Bateaux balingi bakasayete, ce sont eux-mêmes les Kassaïens qui ne savent pas même. Naliboso batou, bakosa l'assemblée loka balinganaka. Mais nakati balinganaka te. Parce que comment on a commis les lots gouverneurs? On est dans la province bisikanga na uti po bino Tshibala botama na Kasai. Sami bani banga botama na Kasai. Mais qui n'ont bango kuna na qui n'ont qu'est-ce qu'ils font là-bas au Kasai? Ils ont massacré les gens au Kasai. Bango tout au contraire, qu'est-ce qu'on massacre bande kuna bango. Vous voyez la complicité. Donc il veut dire que non, batouana balinga ba Kasai et Félix c'est qu'elle a encore le pur. Batwande ko zela dossier à Kamona Tsapu, batwande ko zela dossier à Maluke Fungama, ba dossier ba massacre à Kasai Fungama. Félix a eu couvrir lango pour l'élection et après ba dit ba Congolais batika. Tala, peuple congolais. Na yo Sabino Boy. Congo et Zouambi est comme une otage. Kabila a vu Congo na otage. Na minute on ozo bisabino, ceux qui boza ba intellectualité, ceux qui la muki te biso ba congolais. Ninga tozo ba tout ça la soulèvement populaire tout ça la yango. Je vous assure en 2023 tokolela le plan de mais bango c'est plus là qui va se constituer parce que je comprends. Mais bango lela bango moko parce que Félix a un mandat une fois non renouvelable. Kabila va revenir, constitution comme de 5 à 7 ans et puis mandat comme illimité. Kabila va régner maintenant comme roi au Congo pour l'éternité. Maintenant, ceux qui sont aux amayélités, ceux qui ont télémité le lot, ils n'ont pas télémité la bichot. Bokeba na plan Oezakoya, Kabila Zui. Comment vous pouvez imaginer Moutaye Kaka dans l'ancêtre na Congo? Ah, ben, on manipuler les Congolais, on manipuler Bango.
Et comme comme président de l'Assemblée nationale, c'est Kabila. Pour qu'il y ait comme gouverneur, c'est Kabila. Ou comme député, Kabila. Ou comme sénateur, Kabila. Donc, Congo est comme un royaume. Et le roi, c'est qui? C'est Kabila qui décide de tout. Et Félix Kestra, il est qui? Mais lui-même, il est nommé par Kabila. Donc, soit à côté qui n'a fait CCT, à côté qui a président au Congo. Mais Moïse a accepté. Moïse a causé à Congo si côté. Ça, c'est la politique qui dit. Moïse ne retirera pas. Aza traité na kata la muka. Non, Aza traité. Katumbi, Aza ayebi makamuni zo salama. C'est Félix n'est pas piégé hier. Ne ba sali ba nile ba dossier na on a lukuta bidon parce que dossier on est d'abord faux dossier. Ezalaki Kabila Mutamota qui a pas piégé Katumbi a pita Congote. Félix aye ko longolango alongoli yango même kutu Katumbi ayebité. On a dit ça la vérité. Katumbi même Katumbi est quitté. Bon, on va vendre la TV. Oh non, le dossier Katumbi est annulé. Il n'y a pas eu jugement. Il n'y a pas eu même les avocats de Katumbi va assister. Bah mon année une séance c'est ça mi va annuler le dossier. On a pas vendu non la cour a tranché que non dossier Katumbi si. Mais c'est pas la guerre. Non, ça c'est pelaté. Bah toi lobby que non si c'est fait comme ça que la justice a tranché gloire à Dieu. Mais le piège. Non, le piège là que Félix veut retourner Katumbi au Congo pour Babomaïde, Baboma Katumba, moi qui est Kabila. Pour Kabila, c'était un rancuneux. Kabila a rancuneux. Ah, donc, va piéger pour Baboma. Babomaïde, on comprend déjà aucun détail. Non, Katumbi a besoin de ceux qui sécurité, ça bien. Donc, ceux qui la mouka du pouvoir. Ceux qui ont de la mouka, mais ceux qui m'ont commis bien, à Rozonga, mais pour le moment. Katumbi ne peut pas rentrer parce que c'est que Félix fait. Mais la déclaration, excusez-moi, déclaration. Non, non, comment Katumbi fonctionne quoi. Katumbi a compliqué donc il faut Katumbi azana yo poye ba yeso ka lobini rien a auta la bino ka debozolo ba kuna musika quoi. Mais faut ako kansa mamno. Non. Non, l'équipe na lobby. Soko ya oyeba ndeni ke yo zolo. Vous comprenez? Donc, non, mais oui, mais exactement, non, Kalombo qui est là, c'est pas Katumbi qui fait ça. Kalombo, solo Makamunaye, mais on a besoin que Katumbi a côté dans Congo parce que la sécurité n'est pas encore maîtrisée. Alors que ça, Kabila qui contrôle, qui gère tout. Bon, on est en assemblée nationale, beaucoup de Lukani Lukuna. Oh non, bon, ça, ça Félix, bango, ça Félix, je pense, pour. Bango, ça, Félix, pour Félix, ça, n'est pas comme Félix ne représente rien. Comment on va aider? Les Américains, qui va aider. Les Américains, va aider. Les Américains, comme une souka, va lâcher pour que Félix. Azali englouti na maboko ya Kabila Américain mo basala loko zate yango batikiye donc ya batikiye la muka ezo temba na peuple boki passage ko na biki moïse ka tu na kozonga Kinshasa te bataliba bosuki non bosuki wana passage je reconnais toujours qu'il a soulèvement populaire président de la République Martin Fayulu Rosalobi na Kinshasa réunion à lelo toujours zilati réunion na non réunion ko espérer ni réunion aussi dans très bientôt ce qui est sûr les déjà réunion je crois c'est parce ngoko manasi la souka déjà bazo clôturer pour ma fazo zo avion zo kende donc la résolution mais est-ce que soulèvement populaire soulèvement populaire non mais ça que les Congolais doivent retenir les acquis Bozela a été Martin Fayulu a lancé soulèvement article 64 non Bozela ngote ke bimana munoko na ye biso moko nde ba Congolais faut travailler yozo benga soulèvement na bengi soulèvement bande comme ça bengi soulèvement il faut qu'on conscientiser Congolais alors baté azela kaka te gono Martin Fayulu ale ka bo banda soulèvement te biso nde to banda yango tout bango bakoya kolanda parce que c'est nous biso nem toi na pouvoir tout doit souffrir tout le monde a passe voilà si Congolais yose la Martin Fayulu ko ba Martin Fayulu riche non Congolais toujours conscience na yo l'habitant Martin Fayulu zo ko kita so que seigneur bon memaye ti na parler de la nation bon memaye kuna pour eloko moko malunga to kozela wana to espérer et ko ça na Congo avec Chilombo za na ngote malunga. Merci pasteur je reconnais vraiment merci beaucoup je reconnais mais le banzambe peut moi prier parce que moi au côté ba taliban te non nga na sina bisaki bango ba taliban baza lokola au moins Jésus tant abikisaki aveugle moko abotama avec le nez Jésus abikisi aveugle wana accueilli bona première version accueilli type ba pharisien ba scribe asi bango na moni ba pharisien na bazo tuna yo moni ndeni bon ba tembe ne ba taliban bon moni ndenge na bimena moni misnanga te yo se ko botama ki aveugle te mena moni donc biso tozo bisa bango ke si to moni mais bango bazo ko comprendre te ke biso to moni ke Chilombo
Wakanambe azali allié fidèle. Oh, Félix 15%. Comme on a eu un atobaxi, Félix Antoine Chilombo Wakanambe a trahi le Congo. Bitumba oh batutuba bundi le bana ota musicien au waze quoi. Que non, azalo ko la mutumo azalo wana système Bluetooth. Ba a continué à restaurant, biloko tout ba commandé et on dundara na libumune. Bluetooth. Donc batu ba sali effort tout. Nyoso tout pour benga na kabila yena suka ene ko ngombe ngo akomine ya vani na yelo ko la mutu mo pamba kwa ozomona do ba taliban sina bisa bango wana première deuxième version il y a même avec le code de bible la code de bible Jésus sikoyo avant bikisa ye azui so ina bwaki na se après atie na misu abine ke sokola tanga sokoli misu azongi atunozomona abiote nazomona ba nzete mais nazomona ko la bato do ba taliban na minute on zo bisayo ba moni ndenge kabunda vani na bata FCC ba moni ndenge ni Chilombo 3 fois kabila zo ko pesa e injonction mais soko tuni bango non Félix azaka président donc c'est-à-dire ba moni mais ba mona na bien té donc on y zo senga il faut que boka susu salive acha bango lisusu ba mona ke non batu bango wana baza su banzetete batu po ba ko comprendre siko ke non Félix aza très a tekine mboka. Donc on a les direct. Omoni balianga ndo eloko batu fu ba yebake po biso ba congolais to legi sentiment trop. Ozomona po JB po ba JB bazaka ba musicien congolais. Mais à toi côté mukulu atinda ki mercop. Mais la kene ko lukala sans guider parce que ba car ba ni me azo pesa ba la. Côté ko ko ça souci. JB ndé po biso to moni mboko abalianga ndo. Yo ninga mwasi ya Jay-Z. Ba Beyoncé wana. Yo atoza politicien o ninga mwasi ya Jay-Z. Yo mo webi ke groupe na batwana soko meki na bango omo na sort mais basa ku ba fiba busa ba ku finga bango ne ba musicien congolais baza ba pero mo tende bazo wela do ndire ba sepela ki na liwa lutu mo ndire bazo wela mbongo te moi 1 million so ba pesi ba tende ba ko lo bazo pour ba mona mbongo te mais vous êtes des artistes comme bobenga pe ba star ba grand prêtre ba mo pao na compte pe ko luka bo ata $500,000 ezate un grand musicien congolais azata na $500,000 au moins musuzo na zo kata makadam na Paris unge mtaye pronto sika na saki na mukongo alobaki yebo batu ba piéger pe ba laxia vidéo na yebo ko alobaki na sasa ngana ya su potote moyo siko lukanina alokata aboka bota afrika za tous les faits azo sepela parce que mona poto kana ça fait 10 ans ozo se presque ondé donc ba musicien congolais bazana eloko mo donc c'est-à-dire na ndeko lobani ni kutoa JB pour qui yume l'équito yango moni bazo ko sa eloko mo te talande ba caméra bazo sakala na bango na basi na bango alors donc tout les gens question mo ya ba maman so ba bini te ba maman te ba lobiki ba maman ba lobiki lo ba ça pose la question mais toujours bundaka ka bani passer je ko na bossa ni question ngo papier ça qui na qui papier na mais le ba to développer voilà alors donc comme donc là on a le beza ke balianga ndo ndenge toza boye ba congolais so eko singeli ba retenir ezaki histoire à Félix et comme manango changement te na kata Congo Chilombo yaki na epo ayiba po ba voyage to azo sala wana si toyoka ki kazana deal na Paul Kagame yango kitisi Rwanda Airways na Kinshasa et puis misusu ba contrat misusu ba komona ngona sima azape na contrat Museveni ba komona makambo wana sima donc Chilombo ayaki donc a cassé Congo Airways a cassé Congo Airways na profit à Rwanda Airways donc c'est un enfant. Donc on a habité normalement ngana ko senga bandeko bazana Belgique il faut bazonga sur l'hôpital wana papa Tshisekedi akufaki pour fuba kende ko tuna autopsie au Félix bangia basala kona papa pour fu to sala enquête to yeba papa Tshisekedi akufa ndenge nini mais ba c'est ba dia que Félix baleka non mais faut to zongo siko avec preuve à l'appui pour ba belge ba to yetulo ba lobaki mamba autopsie ba belge ba ba ki yaka to sala autopsie akimi. Ce qu'on va congolais faut tout ça non sur la vérification de l'investigation. Mais vous pouvez pas taliban battement yo tout pour exact non taliban ngasi na bisu bango bazo senga second touché ata ba boyi second touché za ko ya misu bango ko comprendre que non Chilombo c'est un grand traître voilà toute question demandé à Koloba ezala ki question qui m'a trahir sort les amis bon et la liboso na sengi na bandeko bazana Belgique faut qu'on mene enquête dans l'hôpital on a tout ça l'autopsie ba bimisa biso autopsie encore na papa Tshisekedi kufanda yini bon au moins sur la traite pour biso za ba congolais soulèvement populaire soulèvement populaire les hommes sous mais traite loko la Félix so les a awara bamboko to vandi so on les a ba koboma yo so les a na bamboka barab ba koboma yo na famille no mobimba basilisi bino comment on est limoué parce que za traite
donc Félix oyo asali eza traître a trahir nation Congo ye moko fa yebango ke jure koya solo na ye kozala ata lelo agangi asepeli solo na yango akofutaka yango kaka un jour. Mais parce que je connais toujours Clotilde toujours dans ba journaliste oyo ba taliban ba changer ba position. Oh ba ko bundela mboka lelo ba grand prêtre ba bundela ko bundela ekolo banda ko bundela Congo te banda ko bundela ekolo. Mais taliban ça ezaka ba tribu te taliban ba tawo ndwa non wana baza ba mutu muso honnête muso baza non soko landi mutu wana yo moko soko talier déjà ozomona ke azolo banda zo chaneka makela pamba po ba peseka soki nini tout ça ba promettre ya ba promettre kaka eloko moko ezate bo fils moko kaza wana pourquoi azolela lelo pourquoi azolela parce que yebi eloko ezate Félix n'a pas le pouvoir ozomona bato bazo kolanda bolanda bango te bande konanga baza na poto bo banga te ono ba osali vidéo ba taliba ba kofinga yo ko kipe biloko wana te combien de fois ba finga Kabila ba finga ba Rwanda Kabila lelo akomi partenaire na bango ba betele maboko ti ba komisi roi ba komisi Nzambeti Kabundu ye moko kutu azolo ba keno bo finga su ba ta fait c'est bo betele bango maboko parce que soinga lelo na komi vice président eza Gracia FCC qui dirige le FCC c'est Kabila. Donc tout ce monde là bon qui peut bangote soko ça la vidéo na yo ça la vidéo na yo Félix azali très azali muloki ya Congo aye ko détruire effort ya ba congolais ba salaki pour na to longola maboko ba Rwandais Félix aye ko détruire yango pour eza Congo so eza ba mboko yo to vandi boyo ka mindele na mindele ba bomaka te mindele yo trahir bango kaka partir o makambo ba salaki na Genève ndenge ba loba ki ba signer ki ba papier so eza mundele Ofuta, Mundela Zaganengwana, tu trahis, tu vas payer. Parce que Bissou va Congolais, c'est chrétien. Bon, Mundela Zaganengwana, il va chrétien. Économiste Joël Mabonda, merci à toi vraiment. Merci à toi, pasteur Joël, qu'on est vraiment merci. Donc, on est taliban, bon, on a deuxième touché, pour bon monde. Au monde, on a la vie, mais au monde, il y a un banjete. Mais au monde, on a la vie, on a Kabila engloutir Félix. Il est pas se confier au continent PCC. Papa Molaire a dit bango. Oh non, Papa Molaire. Oh, le bazo. Ba Congolais c'est bango moi baba jaloux. Oh baba jaloux boza na ba haine. Donc bazo mona batu, mais bazo confondre bango na banzete. Mais mona te na vie na. Donc bazo mona na banzete. Donc zo senga siko Jésus face à la sous deuxième minini aboua que la bango na misu pour ba mona pena que non. En tout cas, Chilombo a Tekimbo. Merci. Merci pasteur Joël Kone. Donc soulèvement populaire Kopunza populaire, Ngitila populaire, Ngundele populaire, le 28 président de la République, Martin Fayulu Madidi, à cause de la vraiment la Katia, République démocratique du Congo, aéroport de Ndile Koyinda, na Ebike, va mettre Koyisaye, va commander Bawa, tout le monde, va général Koulfa, va déjà la terre, Teresa Koyinda, ma bé, merci à trop, commandant Mukendi, Kuna Kanana, commandant Mukendi, Abana Moura, Kuna Penza na Katia Kingakati, merci de vous avoir fait Baliangando. Joël Mabolo partager M. Valiangando. Merci à tout Tati Benafili Ford. Merci Mimi Mokondo. Merci, salut tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.